toloba mamne non Goya responsable à moi si qui toko Goya pété fa mona no Goya moi face boité amoni no Goya boité bakutana ouais bakutana bota pena moi ça pété Goya bien ano propre à la ta bien ya ko finga Goya boté na ba vie privée kota non Gusta la rose di Goya la telo pena Goya pété au monde non lo babo non sentir char de poule so tali Goya boé o tali Goya o kumisi nzambe Goya vrai chéri o kakole ne lote quand anzo to makasi lo wa sima silu o ya finga Goya quel veni o ya milaki tala Dora na bano ba ko ina pula mabe yo keba Goya pété na linga tango sa l'émission obina nzembo etike denda Goya lo ba trop te donc amela makambu ce qu'on aura batama bama lo ba biso ba gusta la rosa ndebi so to lo ba pour amtema mukuse so lo bina zongisi mais conseil ngana peso moski sika babiloko sala wana ya mabe okokota vie privée ya mutu bongo te o akota bana 5 yo mona place abota bana 5 yo longola bazemi so 40 tolo ba nyoso yo bongo na Goya na sensité so ba chipi na Goya ba telemisi yo moski boni boeko ngamona Augusta la Rosa na taille morte na wela so munene mais na mie moi ça pembe omoninga na baxelo antita omoninga soki na bimi boeko likona nga pambe na valeur no elongi muna nite po pembe jour sous na sale émission na lata string na soutien omondenge bino bobotika imitakala bopesi okopesa camarade no na conseil mutakala makwanza bongo moski yo monano okatita makunda te aïza santa bouté par ça c'est la rumba bazunyoso touché tout Dada Christifi Poiti Cordon Senga Yves Kabututu Patou Mwanda Constat Payemi les plus sucrés que Kana sucré Eva Kazadi Azana tout sera Bamopé son visage reflète l'image de l'amour Soka Seki Wananga na baby Talanga la beauté on fait José Kola Molai Soka Nyelonga Oli Fambondo Sedeke Fambondo na komata lelo na pesa ordre bato pola basinyo samiso bamona teta mwe vazoleka kaza yazala wanga ka franka ya mama jutra simbati capitaine Manoka bolingo nanga motamikate bolingo nanga na koboma moto du dieu virus mbete kaza dinanga motasimbate mama ingénieur c'est plus jazz beauté na balandi nyonso ya Gemidor TV balbi Gemidor TV toujours likolo donc Gemidor TV c'est la meilleure chaîne yo s'abonner kaka pour isalanga babion takanga mona za présence mikolo yo bazobenga nga poupée riche ba fan bobo manga pardon balobi émission mémorale ne marambo balobi c'est la émission moko ememela ka bino ba news ya bien émission moko sala ka ke bo découvrir makambo ebele oyo ezalaka caché quoi donc takanga mona za pe présente nazalaka na buya mangusta yo bakselanga lisu mwasi mbinga esalanga ba bien yo bongonanga un grand merci à mon boss papa de Ondinga les grands archivistes donc oumela na ngwende na yo un grand merci à mama Bitandinga donc oumela vraiment na ngwende na yo un grand merci na bafana nga tout au bozomi partenaire monde entier sans oublier groupe les amis de Dora donc boza epelé na katimini wana quoi solomna banotanga bakombo na ko banda wa banda wa tinati na ko sisa te osana poso kota na kati ya couple les amis de Dora numéro is affiché wana benga okokota mo bimba
Un grand merci à Justin l'homme de Dieu. Balobi Mobala Pembe. Kakana Monme Ego Tanzambe wana. Sans oublier les grands Gérard Junior Mobile qui toko. Donc bambote vraiment ya trop. Bino mo brevi so momoni présence nanga et ça là bino ba bien. Hein? Un grand merci aussi à Myriam Coiffure et Zomina Show de France Suisse. Boyaka vraiment et Belende Bozoya Bokozala jamais dessus. Bino ba sponsor na biso to pesa ki bino mitema. Corps et âme. Mais bozo de recevoir biso to remarquer que bozo na minora mituna makolo. Mais faut que le benzoto. Nzoto zanini ezake solo là na Chemidor TV comme ça au coma complet. Balbi Chemidor TV tozawana pona ba promotion na bino eloko no yebana makambu ne yebana ndenge ya Myriam Coiffure yebana na Show de France Suisse. Okozala jamais dessus. Pour sa publicité, Chemidor TV va n'angwene nango et kozela kabe bapel na bino. Donc boza vraiment épelé. Donc karandene sakabino na prometa kabino biloko ya bien. Pe bozala jamais dessus. Donc lelo nazanga mo côté na plateau, nazana invité na bino plateau ya Chemidor TV une émission mémorable. Nani wana star na bino obolinga mingi na kombo ya Gusta la Rosa balobi mama zwa kalibanga na Instagram vitesse à ko le Android yoka kombo mulai ndenge ye moraza mulai na carrière na ye. Donc lelo vraiment toza na ye sur place to panza teke nabi ke kombo wana isel bino déjà ba bien Gusta la Rosa nazo présenter bino sujeza pour na bino bat boza mo distrait à la fière pour son à présenter ka sans tabou à part sans tabou ça la cinéma après ça rabino bilengi. Donc nga moko nazalaka témoin be mission na ye be mission na ye et ça la kanga ba bien nga mona perdaka na santa ba diki na santa ba ye sans plus tarder héritier matengo fongole la kanga déjà tableau. Donc ba fan o bazoze la ba téléspectateur ba mona déjà Gusta la Rosa. Un grand merci na Get Coiffure balobi Get Coiffure ne marambu ozana posa la sortie nyonso ya suki Get azawana disponible yo benganga rara. Donc, si vous avez un sidor à coiffure bien boué, grâce à Get Coiffure. Dans l'équipe, tu auras la présentation. Bonjour Star. Bonjour Star, bonio. Oui, Naza bien, mais que les caillotes, pour yo logo baste mai, ba ketcha cher. Ba bien ma cher. Yebsa, ozala no saper, Gusta. Té, talara libanga na Instagram, la présidente Gusta la Rosa ye donc moi si miko babenganga moi ça ba posta donc son ana posta eloko na zui ngala bakisele au moins la 12 ans eloko ya ba bébé mtaleka te dora kobuka na te ya so boni couvre faisons les kakoma pour na no basta bolingaka mingi moi ambiance bozuzonga moi retard. Mais mon konzambo a lobby que à partir des 21 juste moi la chez bango ma copine babo mi bisotaka la Rosa et moi za la tina qui est à boîte bon na ça la folie parce que na star un monde dynamique ba star sikoyo ba coincé mais elle quand bien un mode au côté de la boîte moyo et biselon vitesse à G mais bien ba star na monter na moi il pose on rappelle mingité na zaraye mo pongi na ota na TV comment na la Rosa boya passe batu batala ba komilanga na WhatsApp ba ebisanga la Rosa wa fierté ba fan ba leke belenga sona fongoli WhatsApp na émission mystique faut zo ba appel là ba message ekota. Merci beaucoup Gusta la Rosa balobi la présidente ngala baki c'est le mois na 12 ans elonga ba bébé en tout cas to panza vraiment teke likambo oyo ezo nyongisa bato epele mingi ko finga na ba fille sans tabou ba komi ko finga ba komi ko kota na ba vie privée ya bato to monaki chroniqueuse babengaka Moski la sexy sali vidéo na mbetu azomela whisky na ye sope vin là je ne sais pas il y a le baki vin bon to lo bara o ya lo baki azolia bien madebo na ye na ngenze madebo laksi madesu ngenze laksi loso azo finga goya yo lo bani pona yango
Et vraiment pas si sozo luka succès na sima mutu baluka ngo bongo te. Baluka ngo bongo te. Lo sona madesu nga so na se l'émission na rolia lo sona madesu te. Na okeba so melanga pizza. Et msu o a check on na 20 et vous à la J fiesta mo ya 5 balusi amu. Et lequel ngai to sona na bande msu ko kota na vie privée mutu te bandolo ba mamne non. Goya responsable. Goya responsable. A moi si qui toko goya pété. Faut mona no goya moi face boete. A moni no goya boete ba kutana. Ouais, ba kutana pota pena moi c'est ça pété. Goya bien à no propre à la ta bien. Ya ko finga goya boete na ba vie privée kota non. Gusta la rose ebi goya. Goya la telo pena. Goya pété. Au monde non lo babo non sentir char de poule so tali goya boé. O tali goya o kumi sinzambe goya vrai chéri. O kakole ne lote. Quand anzo to makasi lo sima silu. O ya finga goya. Quel veni o ya milaki. Tala. Dora na maman mutu ba Gusta la Rose donc pardon ba le but Gusta la Rose à la présidente libanga Instagram vitesse à chez le Android on a nga vraiment atanga combo non complet pour et ça la nga babion na moni vraiment za monter mais doze nanu boni basango ya musala kasi te doze nanu pardon doze za vraiment monter likolo makasi on sa penza world nde je me dors TV za world na minute je me dors TV world donc yo pour ça vraiment bien tela Gusta la Rosa ba mona ki était ezaki moi tour à braza na yaki ozonga lisusu yo ebi selon vitesse à G et qui est normal mikolo talanga su na YouTube makambu la Rosa na ebi si yo pentacle otangisa papa so ina ba mama ba tuso la Rosa e mabe betima senquid mada esiko za yo ebi vitesse à G la Rose est belle ba la Rose ana kisi ndeni 6 ouais ngapi na oke ba rimer awanize solo et anzabe qui cité koyeba ka kosala musala na ngai dora yo yebi musala kaka oyebisa ngai yo ya defo pesa nga conseil à la Rose salara musala yango eza tata eza mama mais ya kofinga na ndema niveau sur so yo non moi ça makasi niveau sur ce yo sana ngwana moi yango eza sous normalité ba primaire peut-être maki non toi l'émission même morale panza teketo le yango te dora na ngai Gusta la Rosa alors eza que na sala musala na ngai na volonté na sala ngo bongo mon boss papa Dave Lubama ebi na sala musala na ngai na volonté omoni so cheka volonté de yo chaka volonté makamnyo so ngwana bat bakolo ba pe wana kisit tabas pango mais la leki yote oh no atika biloko wana kakuna okaso ke poto oza voler 29 ko sala bongo te oh bongo te bala Pérez na musala eza te ke oka ochaka ke mtu ana na kisi non Gusta la Rose à la présidente starandi nazali mon ami Goya pété si vous avez un gros bisou mikolo dendaka sous makasi dendaka pena agoya denda otembo ya denda Goya pété yo yebi sozo denda ba jipe telema bango bongo na yo oh omoni enzo tono pété como lobisa batu mususu mais Gusta en mosquée le bail que Goya a finga kié yango yepe azongiseli Goya na mon émission moté o Goya finga ye ce n'est pas bien mosquée et si ko zali mamozo sala ezalaka te yo ko finga muninga na vie privée na yo kota te abi Goya jamais polo makasi non akeno sala mamususu akesa danseuse na ye atike la Gusta pour moni Goya zanzo to pété munena na ndezola tsa Goya mukolo te Goya za mukolo te nango lobi ke Goya za mukolo te c'est faux et archi faux Goya mukolo te msu yundo ama mukolo
parce que na moni kitoko moko te oyo leki goya poza na nzoto makasi elongi lokwa Shaka Zulu goya mukolo te goya mwana mukie na moski okokota vie privée ya goya bongo te wali boma yo kota vie privée na ebongo pona nini non oluka makambo esika mambo ezate soto obi pe ake to lukisa yo to kota babilo mo bokoka te okwe ya keba esika ozokota oyeba place okota te yo soki basambwisi yo bongo eyalaka te yo obanda osubati tina kinkolo subaka eske biso tolobi yango na YouTube nini yango tika goya ezala te tika ye omoni goya na mona ke lokwa ndeko na nga nazo epena ndeko na ngai na oyebisa yo parce que to bandi mambu ya Santa Buna ye goya ndenga zawana alobaka trop te goya alobaka trop te donc amela makambu siko lokwa bato maboma lokwa biso bagusta la rosa nde biso tolobaka mponga motema mokuse so olobi na zongisi mais conseil nga na opesa o moski tika babiloko osala wana eya mabe okokota vie privée ya motu bongo te oyo abota bana 5 yo mona place abota bana 5 yo longola bazemiso 40 toloba nyonso yo bongo na goya eya na sens te so batie pena goya batelemisi yo moski boni boyeko nga mona Augusta la Rosa na taille morte na welela so munene mais na mie moi ça pembe omoninga na baxela antita omoninga soki na bimi boyeko likona nga pambe na valeur no elongi mona nite po pembe jour sous na sala émission na lata string na soutien omondenge bino bobotika imitakala bopesi okopesa camarade no na conseil mutakala makwanza bongo moski yo monano okatita makunza te aiza Santa Bute pardon boss papa de Onzinga les grands archivistes alingaka bongo te aiza Santa Bute ite matengo kuta za contre na loba pona na kanda na lola no linesi boni boyeko boya sala nyamo te yo misambu sino mutakala olakisi kinzala Gusta la Rosa na rosambu sabongo te parce que Gusta la Rosa ndi na boye na salon de coiffure salon Gusta la Rosa na nzala te ke ya Santa Bu non tano ndi na aspect na ngapi noko ngana ko laksa mutakala bongo ba pesi pe bilelo te ngoya pete ko salelo abongo te cameraman zwanga bien tano ndi na la ni se matengo zelanga Gusta banana c'est tilikolo donc ezaka yo ida malbi sa chef déjà sur le plateau amoni no goya boete pete tala awa na sango ngam ebiso e vérité moski so telemi goya telemi ozati muta ko sote goya moski le daza gano o kano te ngamona kiyoti na moni ndo publier mutakala na mutakala tengama wa bien te moski wa bien te kinzala ndi mutu esali yo bongo yo na camarade na yo mosala bilo ya bongo oyebi donc bobimi pena bato ya nzala nakosa bino te omoni goya petepete akosa eloko wana te bosali jamais na yebisi bino Gusta la Rosa osala yango te pardon la présidente Mélane Osoyi pardon ça vraiment monté donc limbisa vraiment nasengi yo ba pardon epele limbisanga po esalanga ba bien tokena on a mibala poto nano pardon vraiment lelo mibala poto ebele donc basa vraiment ebele baso salaka ba vantard nga na vandaka to mosusu na capitale ya pays boy ok te avandaka ne na province lokwa tika Kinshasa okefani na bambanzangungu eza na be place mutako ovanda eza problème te mais so vana mbanzangungu loba toza mbanzangungu ozokosa kovanda na Kinshasa ok le bambanzangungu ope vana la bandako moye teko donc so atiki mbanzangungu akoti na ba village wa katimini wala bandako nya teko peno tabena ndako nzima teke moi la poto vanda awa conseil ne repesa mibala bon nebisi yo bazé belé
Moi, tu as qui a kosanga ola rosa ndenge za bongai na yo. Ça tombe bien. Ça matin bon tonton. Boy. Papa la victime nango. Ba projet. Na rotinde lombongo nzoka formol ya. Mso sukula ne bibembe na poto e bandeli. Mso na ebi asala na abattoir. Yana sens te bato abomi bangombe na tongo ye na butaki apangosaka ba makila wana malobi asalaka na société esalaka miliki misupe omona maçon na poto mais ngana na musala te okaka ngana na biloko na kini asola pe na mère na yo mama ngana obala mwana na yo ndeza bo ngana riche nzoka formol basé belé et comme na otindelo mbongo boye et comme yo te ndeza boye famille nanga bazobela yango mona ki na tindela arte njike teko tango osala so beti su foromol mususu te to na ba prière famille mobima to revanda na banani c'est pas normal donc mutu ambongo aloba mingi te o comprendre Dora merci mutu ambongo aloba mingi te moni mutu asala action ngai na eba na bato poto ebele ya danger o batindela nga mbongo osala action mo atindele mbongo botelobi o mutu pe bato ambongo balinga te babwaka bango mais misusu msu fazer mais moi na poto abali o griffe lo tala ba griffe atindele ba photo ya bilamba lati on a na carton libanda poto ala vie eteko eloko tenga biloko anezwa nga souté Augusta la Rose na comment comprendre bango tout na mo comprendre pe na moko na moko parce que to yebanda na bato poto ebele o vano na banli mais o kosaka mwana bato o tikisi pe mambo bi mission o tikisi pe bilo ebele mais yo moko eloko te mibala ba promesse ndeto oboya apo ya finga nga Augusta la Rose ndumba ya tata na yo olinga papa bango tolinga yana bango si quand on a ça dans l'émission on a ça dans la tika les scènes et boulot et so na ndumba toke na bongo te tango lingi mutu na kini sala pe mambo emonana osali mambo emonani ebele pourquoi mutu bato musu ya poto bolimbisaka misu bana na bango bien baresponsable pe oyo batindaka bongo omoni atindeli mpe mutu otali bobi te oyo mpena aza sérieux mais misusu makemba kotumba yaya liboko flambo mpena mobutu atika oyo misili nde tya boye bato ya poto mosu bakoma bongo te tokendango mabe. Merci beaucoup, Augusta la Rose. La présidente, les gens vraiment ça va monter. Ce que ça va méchant, vous comprenez. La Bible. Et ça na tantine moko, moto moko, oso komelara boss na biso papa de unzinga les grands archivistes. Komeli boss a le non. Les pas d'or à bosser l'émission. Yo boy. On dit non, ça l'émission, c'était pour nous la polémique. Mais ça n'a pas émission même morale. Tout ça l'émission même morale na yo. Oh, maman. Yo so boya. Nebi ba grand boula yo loko la michi bola et pas pasteur Mukuna. Eliane. Et pas ya Mozimbi. Ba grand boula oh ba professionnel. Mais maman yo l'équipe on est l'oroté. L'équipe on est l'oroté. Babi mi ça va pasteur on va faux pasteur mais tu point d'interrogation et peut soit là va pasteur mais tekoi so ya bien na ebiti. Mais yo l'équipe on est l'oroté. Oh, il y a tout ça l'émission et ça la vraiment bien. Augusta la Rosa na yo kaki ozu fiancé solo. Quand on pose à candidater. Maman bilo abotu na nga l'émission. Na c'est quatre pour la candidature mais na kanda. Babi na zu fiancé. Na wa émission ya. Babi va arriver à Bibi. Babi boy pardon Augusta la Rose na beti société. Yo mutu ozana audace ya kokomela ka boss na nga papa de onzinga les grands archivistes. Il y a tout ça l'émission. Oh, bah tout est miné na ça mon émission mais yo so boy la polémique. Bon niveau. Moi
tanti mo ete ko bwe na otanga kombo te babenga bango beau malheur apena vrai beau malheur yo leki gusta la rose libanga na Instagram nani gusta kutu yeyo simplicité wapi mais amikitisi na eto panza teke émission quand des à la radio c'est pelisa ba téléspectateurs donc au bolinga star na bino mingi la mitwaza musalate la mitwaza présente comme star comme la star gusta bon yo mo bala solo bon ba dérangement pardon ba dérangement à la nango les à la gusta la rosa nazo fiancé boy bon fiancé a trop dur à cause de la naïe mais nazui no muto tike a pesimbo pa ba parents na ngai c'est ça pour muto a ko ya penza ko a pesi oyebi mais j'ai 30 ans ba bon nzembo moko boye boire ye mango ka po a part yango ba tu ba yebo za ka chanter moto ko malasi na ba moina ngai azali moto ko malasi na ba moina ngai alenda basangani na nzoto ya moto moko mawa el gusta la rosa ikanga minga na nzoto lokola sonzo engaye bolingono elengi tro atako donc bolingono elengi tro na otanga bolingo mutu wana te awa donc wa ko ya pena pesi makambu gusta la rosa tike mission tika santa muna zali na pena mama ndaku weso na bina tuta pondu na tutaka so na bibina na lamba na balo otepe do wana mona ngas na otepe na kistar na opembe otali misonga bote na sali télé réalité na ndaku na sa musala oui na talaki bo tala sko tour ndem gusta la rosa obalola na obalola loketo te me fufu babona je mi dor TV ba la possible mo la gusta la rosa maramo lobis pratique na on peut faire salama ouais balola biso fufu la mbela biso soki pe nini mama bitanzinga so ya nini te bomona ngo télé réalité non c'est pelador am ko mususu bena o bengi singai non ça la sko télé réalité kitoko et ça la makambo na moi le 14 dimanche tozala na marche de santé à la télé réalité batala ne gusta de nara batala ezala mate héritier matengo okozala vraiment maele wana balobi se Valentin de marambo tozala na goya pe wana biso to ba likombe il faut que c'est un biso moro bon ya na penya ndeni ba star ba défilara ndeni ba lia ndeni ba pasaka journée goya pete force la wana na linga kaka na moski te fazala na moski ba génie na koya goya pete zala na batu mususu ba boma l'air ba sala wana yana sens te oh yana sens te goya pete vraiment si kozali Kitsa motema yo comprendre on répond les imbéciles par les silences faut-il qu'il a la rosa mikolo babenganga mille esprits nzamba pentacle donc na si la omambo talaka yo tala bano bakwena bano bakwena pula mabe yo keba goya pete na linga tango sala émission abina nzembo etike denda muta matengo nani mutakite matengo nada yiwana mobala salelanga minene nzie moto abebisa mosekananga agoya napesi yo nzoto nowami bela foto napesi yo nzoto napesi yo motema oza mobali mabe yo mobali maboko oh la rosa tika be mission la rosa tika boye te lo betinga yo aza mobali mabe na bana ngo yemba te ko yembeza pona no ba chanter la rosa pesi nzoto pesi yo motema nzoko bebisa moseka na ngai boni boyeko otikisanga be mission sa bona ndenge nini yo liboma dora photo lobaka pena donc bana poto mususu so moni bango o ba penti mobalo aza sérieux so la ndeli pe bien oyo talobi to azelo penda kuna kin bazali
azole pe boye ngai so na tonga salon wana leo na sala suki salon Gusta la Rosa et apo na bato poto ba fan atindi mikebo atindi boye pa okangisi pe boye pesi makam kala te pe bomu na nzamba opambola la Rosa pena Naka, et on a makam. Dans la CPLA, appelée la Gusta la Rosa, la présidente, ils ont un commentaire, tu sais, Aza, star moko bien organisé, à quelle est la moyenne de transport, à quelle est la rapace à la tête, donc Aza très bien. Et on m'a dit, oh, bah, confine à finir minité, oh, il s'est mis sur nos secrets, nos amis. Oh, hôtel à la Rosa, boy, à Spénano. Non, le de Mtaleki, la Rosa, yosa la bala boy, ndenge. Moski la section où tu go finir. Tora nazela kamuto akrecha loba. Osani. Ba beta out. Omoninga. No chapena 4 GB wana na milango sko epesa ngama tona fingo. Na mambalo kutana finga. Mayele. No chapena mayele moninga mutu na ngesala na ngo bien te. Na ebisa bino vérité. No chama yele na circo tango finga nga to andosa bina ku osale mission boinga na sali boy. Oche bochani. Tela mabano bakoi na pula mabe. Ai, Gusta la Rosa la présidente. Yo, pas moi les stars vite chez. Yo, keba. Bo finga randi bo finga bagoya wana. Poso koti pena pula nga. On regrettait. Na asir nde bolobaka kisi na ko limwi songa na mystique. Na limwi si okeba. Ata goya wana yozo finga wana. So abasa elo pentacle okokate. Ko luka mambo eska mambo ezate to zalaka bien oyo sala émission na yo. Nde ba sambwisa ki omuntu akala wana esilo komo luka base na sima batu pourquoi. Ngana ozala bongo te. Non, kokota ka vie privée ya mutu bongo te. C'est pas normal. Parce que yo ba fia santa babanga yo poani. Soka moski fa banga. Na mystique Gusta la Rosa, ko sa aventure te. Ngana hotelo na miroir, ko sa aventure te. Na talo pena na miroir. Gusta, il comme sur mon miroir, c'est Rosa na moi ba. Lelo te miroir nzambe. Ah, ya vient kolo. Miroir nzambe, mais keba finga goya ndo finga ponga pena mabe makasi goya nde kuna ngai nazwa goya camarade souté parce que to bandana ye oyebat to bandana ye ba émission na biso sans tabou tozokola et dans l'ami de souffrance. Oui, l'ami de souffrance. Oh binoboza. L'ami de souffrance. Goya pete. Moi si mon malamu so zana e pembeni o mona ke goya moi malamu ko sa ventilité. Ce que Gusta lelo tozomona bino bobanda ba santa bu na bi ba mwana mungala ya dora babandi ba diela la sexy ba banda ba Gusta la sexy ba ye ba dinosaure ba goya bezo se mata ba maga show. Boyeye, ba Rosette, boyeye, groupe Papa Keva pendant Belgique, je vous salue, donc Papa Keva motomoko bien, boyeye, mais bino ba façon de présenter là, ba sans tabou na bino pe bozo présenter yango et comme il vraiment différente, na ba film ou sous ba comme représenter, il faut exposer bonzo tourner moi si libanda po na base, consigne repese ba fia bongo. Tout ça la bérin wanati. Au moins la Rose ande na abwe. Ba fan donc ba ça la bérin tes ma base. Et na be makasi. Mais bon on ça la pour la base. Sambu sanzoto bongo scène pas bien. Gusta la Rose ça la émission na une stratégie. Au moins no caleçon est normal parce que c'est OK na piscine. Misu balataka ba mayo. Est normal. Et qui ndumba te ya boulot. Et l'on a ebisaka bino. Mais kola ki sanzoto eza kitoko te wana valeur moko te. Wana valeur moko te. O comme le roi Thompson il y a 16h 17h et mateli banzinzi. Pour bazolanda par exemple oui, c'est pas normal. Eza mabe makasi. Donc comme le roi évidemment no expliquer on deni. Oyebi soki na wenza bitabe. Et ana likaya bumo babenga ngo évidemment. Nyabi on za ba ministère ngo banzizi ba matela ngo boye. Likaya buana babenga ngo évidemment aussi lio. Donc oza le roi échantillon
oza le roi échantillon mon boya ba manga ba kati déjà ba tiosko likolo o mona ba manga mususu za boye mais yo ba tiosko échantillon bobo ouais oza vite pour sexe nous on attend go la kisango déjà wana et yana bato ba science occulte et yana bato belé tant bazo mona kaka akosa la incartation donc oza mususu et l'autre côté na nzoto bazio pe nyonso ba bendio manaka. Ce n'est pas normal. Tout ça, na ba loyengete et même à côté. C'est ça. Mais ce que j'ai remarqué, na ba fiwana, bo sposa banzo to me boza ba musufra. Bazo souffrir, baza na ba niveau ba guste la rose, baza na côté na ma ya ba possibilité quoi. Baza vraiment ba mi souffra, baza benya ba mendiante. Bato ba kelelaka mais azo ko exposer nzoto nae okol ba ni ko côté ndeti ba exposer ki wana ba pi bango lote ngale mundele soka zo ko exposer nzoto nae sa poisson ma mituka ba mabangu pourquoi pas ba africaine baza na chance wana bongo ndeti video yani kei camarade mais ba montage nga ba betanga montage mo benya na ta ha mais ça ka ngate te wana montage te et bango yo ba sala montage mais bango mais bo pesa nga base bat bo sala bo pesa nga base mais ngai pe ba publier ngati l'émission na mo e beta makasi boy ona baka mama lo baki soko ke libala la la boy chance na ta ka les soins transparents pardon on donne ça tabouté donc merci beaucoup la bienvenue pour ça vraiment to panza teke la gouste la rose star na bino obozila kazela na plateau il y a émission mémorale na chaîne Chemidor TV donc héritier matengo un bon tonton mobala mbinga azo signaler biso ezaka kalikambo ya gouste la rose mode la fin cause la nini au pesi bambote numéro de téléphone et ça la kabapion pour na bateau yo bakozana pour ça va contacter pour na makambo ebele mot de la fin na ngai ezaka juste conseil na opesa ba fille sans tabou tokota na mambo ba vie privée ya baningati po yo kuma mambo ebele ya kolukisa na banzela mo boy c'est pas bien na lela bino tellement ya trop mon boss papa Davluba merci kozali ba coup de chapeau petit masengo quid mada goya pete pete et si kozali Gusta la Rose vous salue bah gros bisous et si koza vraiment zala pena trop kimia pena conseil dans peso zala système en gogane ça leur bien numéro de téléphone nangeza plus 243 99 35 22 707 président ngai Alain Chitou mayonnaise babi yo ne makambo vient na mbali osombo et si vous allez éviter ça G ya lolo mbuta maseve na lela bino tellement des gars merci beaucoup merci beaucoup Gusta la Rose à la présidente balbi vitesse G collègue Android merci beaucoup Instagram Nicolo YouTube ba li banga Instagram na remercie vraiment ya trop na ndengo répondre à une invitation nanga en tout cas et salinga ba bien merci beaucoup voilà c'est la poupée riche miko wa poupée riche 2021 on est habité alors poupée ko ya solo pardon. Voilà, merci. Voilà vraiment to comme na suka émission na biso na boya ko kozala grâce na ko remercier bino lisusu ya trop na fidélité oyo bozala ki nango pona kolanda émission ya lelo balbe bino mo bozala ba témoin ya koyoka monso et lobami awa donc un grand merci lisusu na ba fana nga tout un grand merci lisusu na groupe les amis de Dora toujours old donc groupe les amis de Dora ndé marambo donc soki bomona ki monsieur le ki père siboye grâce ya caméraman moko bien réalisateur moko bien nani wana héritier matengo et bon tonton mobala mbinga ya mbongo ya bois noir likambo na moto donc merci beaucoup na bino nyonso un grand merci na Atose Kangi na Katsa Londres balobi Atose Kangi balobi les grands boss mais simplicité wapi na madame inae mama tete donc yangwa dena bongsi Atose balobi tonto akabaka sa basenga donc un grand merci aussi na Marna la belle banda soyo un grand merci aussi na Adrien Dinganga balobi mobile moko lobara mingi te
mobali moko alobaka mingi te mobali akimia mobali malamu. Un grand merci à famille Dinganga. Donc na lemi ya trop Nathalie Dinganga ba gros bisous na yo ba luana tantine moko sur la bien. Donc sans oublier Gracia Bosa vraiment épelé sans oublier Tatou It Banda France autrement appelé Kalema Hit. Aboubaka Banda États-Unis na Bosa Nioté. Donc Bosa vraiment tellement épelé. Donc nabaki 2021 oh avant la prononcer comme bon on a monokonanga il faut solo la talakaka hein l'équipement n'y est je me dors TV tout son mangona mon solo donc soko lingi vraiment et le connaît bana na c'est la promotion à ma kasi donc ndé mami ndenge Mirem coiffure à Zawana show de fond suisse yo benga kaka solo la ka bien okozala jamais desi boganga kangana na poto ngana na boye maintenant ensuite on va passer mona ka ba boye ngoti ozomona po esala nga ba bien malo bebele sala rien yango 2021 na boya mais na linga bino ka mingi sozo sala minene wana oza komi kumi c'est faut solo la rapper hein papa de ondinga les grands archivistes alo ba mingi te ya sala kaka ba œuvre de monanara ah gusta emo la papa de ondinga gusta la rosa ye star na yo tango zo tinda ka star zo boye et motiver nga zo be mission na zo boss ba ya kutaza maboko pete taka ba les grands archivistes merci beaucoup gusta tokote maladiso voilà tokuta la prochaine émission et le monanga moko Nancy Dora Naguya Mangusta, Batselanga lisu mwasi et salanga ba. Gusta la Rosa libanga Instagram. Merci beaucoup, un grand merci aussi à Héritier.